Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osaka nango na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise minene bana poto en tout cas a cause la décité contactez biso na numéro oyo pour na ba réservation na bino nyoso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation on ezalate. Merci bien Banakin, Banapoto, donc à mode dimanche, donc RTGA toujours, donc Congo Température Makambo, donc un très grand merci na ba fan tout, ou balara fidèle Nabiso, donc veut dire que dimanche, tout ça là toujours Moussala, Nabiso Ndenge et Sengeli, donc Tozaliawa, donc veut dire que na Schengen déjà, na porte-parole, il y a orchestre, il y a Didier Lacoste, donc Schengen, bonjour et bon dimanche. Bon dimanche à toi René Abiri, en tout cas, Banapoto, Banamonde entier, l'heure de vérité en moi. L'heure de dévoiler les faux chanteurs, les faux musiciens. Mais Schengen va te belé babilo barake non Schengen nous va dévoiler les faux chanteurs au moyo moko vraiment dans au marca époque. En tout cas René Abiri na été son ngolo bana poto baebi. Actuellement nzembo ekandio bana poto tout bazolinga ba vrai chéri tout ba vrai jo tout baolinga. Ba garçon baza swagué ba chéro baza staillé donc soin taibel bazola nzembo na bango bazolinga eza meilleure chanceuse ya ngai. Wana obimisa kiango er ozalaki na absence c'est pas Didier. Wana ta zaki musika vient nga Didier Lacoste ndi na bimisa kiango mais même pour ça ozongi sima pas vient nga Didier Lacoste ba vocal ebetama. Match ke 0-0 ni lolingo sala na nga ninye na kokimisa bango mbangu na terrain. Didier Lacoste tokokimisa bango mbangu na terrain. Mais batebele ba mituna ba question belé pourquoi vous des musiciens bolinga un peu ko jouer na biso ba fanatique o tolanda rabino olongwaki olobi mabe a Didier Lacoste ozongi bon considération zalaki na yango avant na ndeko mizongi ici mais non nani nde siko abimi fautif. Bon en tout cas considération ezakaka ponga nazali mwana ya Didier Lacoste ye muta salinga na koma lelo chanteur voilà. Considération ezakaka nenge pe nazongi. Heureusement que tant on a longwagi na finga rati. Voilà. Ngana za mona o. C'est ngana interview va kotikala o finga. Na ko finga pete wana za papa za kulutu. Considération lelo ezali respect ezali parce que natikala o finga tete on a longwaka. Et puis tant on a zongi toujours na zaka na place na ngawana. Ah oui, Schengen donc information concernant orchestre et Didier Lacoste moké à Tonga. Ouais, ben information tous en porte-parole roi de play, tu en porte-parole au mouvement yo. Roi de play fait champion wata donc et puis bato ba Simba Ville bazali champion wata likofi moko kao abomango mbena likofi moko kao information après Schengen obetela biso loko no yembele junior kabananga motema okosha donc mingi obeza te biso toza orchestre la plus sollicité oyo tobeta ba concert ko leka ba orchestre tout le monde entier oya Congo moi awa parce que c'est pas facile lelo na actualité album après 5 ans. Ce boutier les bails batu baya rappeler par rapport à répertoire aux artistes et puis na savoir-faire na yango moni ba fruit na net ba Schengen et baza quand même ba vocal les a reconnu. Et tout ça comprendre pardon pour sauter. Donc artiste a doit me faire transférer lumière pas partir. Bon pour l'instant l'artiste est à niveau studio pour plus de contacts que va pas se contacter pour na ba dédicace. Minute so ba retenir que tout ça en pleine préparation
il y a disque le feu dévorant. Voilà. Donc le feu dévorant déjà dans nous autres de lancer un moment pour inexplorer les enzymes à partir d'hiver. Et la semaine prochaine, tu auras un deuxième titre pour mais ma qualité à clip de qu'on a vu sur parfum d'hiver apparemment ça ne tient pas par rapport à l'actualité de la vidéo. Donc wana yo mutolobi ils appellent à bateau. C'est ça constat parce qu'il y a un molobé il y a peuple. Voilà, donc ils ont remarqué ça, le robot a remarqué, mais Moussala et Salem n'ont pas partout dans le monde entier apprécié et surtout à son talent, à aimer rappeler la poste, à aimer bien et si on vérifie l'internet au monde autant de nombre de vies qui va vraiment dans le thème et va retenir que l'album le fait de vous rendre aux autant parce que c'est tout lancé dans le monde. Merci beaucoup donc Schengen et tout déjà. On a salué Bana Poto Maître Bigis, Yuri Kalenga, Maître Yuri Kalenga, Anana, champion Wata, pas au zéro. Champion Wata, central, donc chapeau. Anana. Na profité na saluer Gibson Gaston à Londres, azola nanga Junior Sara donc pété l'eau l'industriel de la part à champion Wata. Et puis Papi Messi, de Lukapa. Il dit moi na GPS production donc baza vraiment les basouler na biso. Merci beaucoup to kana no chant et plutôt yamba l'artiste Gucci. Donc mon chant ya Junior Kabananga au coach Lydia Kapaji mère chef la dame femme du patron. Donc femme supérieure pourquoi pas un très grand merci à papa Gaspard Mafuta donc ma bonne guérison. Baninga boyo kalisolo ya ngana genome oyo Junior Kabananga wote mananga Junior nanga ye motema pasi yo wowo Junior Kabananga wote mananga nakoyebisa e baba master nanga nakoyebisa e baba master samedi passé tokutanaki na yo na mesa pokwa na Notre-Dame ngana kanisa ko ya kindeko confesse ba péché nzokando ya kindeko loba nanga ke c'est fini avant to kabwano talinga ngana leli parce que na bomanga na kanisa ko keri ko confesse ba péché voilà parolier on est dans ba mayele kaka samedi passé tokutanaki na yo na mesa pokwa na Notre-Dame ngana kanisa ko ya kindeko confesse ba péché nzokando ya kindeko loba nanga ke c'est fini avant to kabwano talinga ngana leli ngana banza ki Junior okola kisanga bolingo ya solo nzokola kisinga bolingo ya Greco yango bino bajogo ya Congo oyo bolauka botomboka na kokosa basi ya bato Junior trompe nganga. Merci beaucoup donc merci nous beaucoup plus la banani. En tout cas René Abiri merci na yo moko et puis na Congo température site ya maman Rosette la fleur d'Ambo. Et tout vraiment na pesi merci na maman Rosette température la fleur donc fleur appelle lundi beaucoup tanana vraiment maman Rosette maman sociale me respect na yo maman oumela maman malamu maman sociale fleur donc maman ya fleur donc maman ya bolingo. Merci maman pe kala to fête fête na bino ba maman na mois de mars awa bonne fête d'avance na ba maman tout na banda na ba maman côté Paris na pesi concert na yo Karine Mokonzi ba bonne fête des femmes concert na yo Cynthia Wadol ba bonne fête Jaël Show et puis bango tout et puis na côté na moni côté à Paris ba massa na ngai Destino la Costino Arisi Chambu Suprême et puis na robosa na te vena ngai dadi mabibi na Paris mokonza mombele et puis batutu basutena ngo dilo mampuya et puis na robosa na te champion Wata en tout cas ville les ana maboko na ye quoi. Merci beaucoup Schengen, pourquoi pas dire un très grand merci à Elo Jemouya le tout puissant donc Paola Schengen qui est à Londres donc merci à Isaac Parker donc je suis là déjà donc avec Gucci l'artiste bonjour Rémi Abil artiste bonne santé donc maman donc maman Nabiso donc à maman sociale à Zolanda Bisso à CPLA trop donc Lydia Kapaji mère chef la femme du patron donc dans tout le monde habite na yamba Gucci parce que ça mana batu ba CPLA kana lokola ba Gotebele donc Gotebele boss donc AG Fafa Longa pourquoi pas dire un très grand merci donc mon ami donc Mokonzi
En tout cas, Rémi Abile, donc bon dimanche à toi parce que Oyambinga sous l'élo, et pourtant, on a vu vraiment sous occasion au Lobakeno. Félicitations. Merci travail beaucoup. Malgré les dimanches, malgré la situation du pays, donc nous sommes tellement bien. Et puis garçon mon propre swag. Merci. De l'autre côté, on Molobeli. Voilà. Molobeli vraiment il y a site internet c'est ça d'ailleurs. On a bengio kaka pour nanga. On a bengié le sommet. Il y a ba journaliste Nyosonnet. Merci beaucoup. Donc c'est le plaisir dans Magali Dacosta pour la nomination. Donc l'information Zanini. Si l'information Zali, le artiste Gucci a tirage vraiment dans le monde il y a art, le na artiste musicien, na artiste comédien bazo comprendre. Idéologie ni nyongo. Idéologie ni nyongo na ye na ngona minute na ye car na mupepemo na. Il y a quelqu'un qui nous suit à commenter donc il s'appelle artiste du cinquantenaire donc artiste du cinquantenaire GG Décor. En tout cas un bon dimanche à toi mon frère. Bango keno lelo Gucci asali marambo na tamuke na sali marambo moko yebele donc ça veut dire na tananga mamoko na kena ba festival na jouer na ba grand na sali 2 festivals autant sous artiste et sous comédie belé non ma sala moté tu vois depuis babanda ba carrière na bongo sotali lelo ba leader ba danger mais sans impasse donc yongo yebi pourquoi lobi que lelo ça manga sikonde linge banda batu ba yebi yango lelo ba grand loko ba carrière mon compte déjà ba yebi yango donc na pesi Zapata centre-ville anana Zapata na moni ba champion wata donc il faut vraiment na solo na ba fan nanga donc au bazar vraiment na besoin nanga Gucci azo travailler kaka azo pesaka au savoir le faire yo moko sa mombonda sans problème tena sana sima comédie za makasi plus de loin talaka mutazana makila comédie donc mutazana makila ya comédie yango pesanga ngo makambo na okenda ngo donc na yebi ke ba onyo surtout ba oloba na bango eloko pamba Rémi eloko pamba numéro de téléphone pour ba tutu ba la besoin contacter parce que ba minute c'est comme déjà na suka oui pour na ba fan obolingi ngai na oyo boza ko tuna ngai pa mutu na ngai Rémi donc Rémi azawana boza na besoin na nga bokuta na pe bosolo na aozwa ngai donc pour na contact pe bobengi nga kana plus 243 ya Willy Moucheni le véritable code mondial 89 82 77 340 plus 243 il y a Willy Moucheni donc 89 82 77 et 340 yannick tout là obi ke no royaka na koseka kaka no betaka mo elo moko ya muke o batu ba sekaka donc ene lo moko obi ba miyibi oyo ba yibi na mukolo ya lelo bakangi bango donc na minute oyo Rémi baza na parquet sikoyo ndenge bakangi bango biso nyonso tout tokie kutala ndenge baza kusambisa bango par rapport na eloko oyo ayibeli balekisi muyibi ya liboso Jean Leka yo yibaki nini ya lobi magistrat ngana yibi eloko muke na zwi kaka sardine ya pamba bon sardine ezalaka combien we ezalaka 3 na 4 okosala 3 ans de prison bazwi ya mibale babengi Manchoni présent yo yibaki nini ngana yibaki eloko te na zwi kaka paquet ya biscuit moko bon paquet ya biscuit ezalaka combien 14 bon yo kosala 14 ans de prison sikoyo de wana basambisi bango babandi koseka Rémi babandi koseka siko magistrat tala lobi bino boza koseka nga ndenge nini te tuza kuseka te magistrat tuza kuseka moninga oyatikali oyatikali asali nini kasi oyatikali ya yibaki saka loso yango tuza kuseka siko beta siko saka loso nombre de mbuma loso nombre des années na prison des années donoko akomeli akomi koko bakangi ka corne ka la rata prison ici donc merci vraiment à toi mon frère voilà merci beaucoup Yannick tout là balobi Paris tout refait les a échangé RT Rémi attends moi ketch commence nanga et ça la paie bien mais Jakeita attends moi koli nanga pona mutu nanga pe et au sala bien famille Mazwa Mobimba bon d'historique en tout cas vraiment Rémi merci vraiment merci beaucoup mon frère merci à trop donc na Isaac Parker donc pourquoi pas un très grand merci Naya Annie Dembodembela merci Aya Gisèle Zinda Babote ya Gisèle Zinda veut dire que moi si ya solo ya Gisèle Zinda René Abiri te confirme aux alikolo ya Gisèle Zinda donc ya Gisèle Zinda René Abiri donc azolela ya Gisèle Zinda donc ya Gisèle Zinda maman Sylvie Kabeya
maman sociale, maman Sylvie Mbembe, depuis Paris à Zolanda Bisso, David Chimanga Chipaka. Donc pourquoi pas dire un très grand merci à Landry Kadoulou, Naoti Koboa qu'on a RTGA, donc Soko Landa qui Okoyoka, donc c'est la rediffusion, donc ça la toko ça y là. Ouais, donc Mourgan Yezo Senga faux émission, vraiment donc il a un micro belé. Donc Mourgan Chocolat, les seigneurs de tous les. Nicoletta, ah Nicoletta, Nicoletta Nangaï, blogué. Chocolat, Nicoletta, ah, chocolat, oh! Ouais, bah le 8 semaines prochaine, tout ça, là. N'a birigo. Moi, mon papa, j'ai passé l'encore. Casse-moi des semaines à tout ça, la maman émission Don Morgan, on parlait vraiment, donc, parce que l'artiste doit se communiquer avec la population. J'étais dans la bio. Dans la caillouse, c'est un barillon, c'est me gâter, maman, de one, me fait, me gâter, avec un tite, ma wen. Ba plan ke ndo fili bandela ngona ndo pona moni kuna nebe kuna badi kana nebe kuna badi yo kana bari yo seme kata mama le wana me fete me wata me kata abege chite ma wenda na makenda wende mazo anana mazo kadi madi milgara zerje kasanda wetu. Oh, ce que Oyo Beti est déjà, au Bill Clinton déjà, a Beti a mixé. Ce qu'il faut Beti la bisongo sugo ya mobe sudondenga la inachevé. On a Beti a bon à modifier on. A modifier on te donc kanenga zoki kanenga chelion. Mais si quoi yo, Bill Clinton aza idole na yo, to aza moto azakora ba plan. Kaza moto na zaki na ye, tamando bese ba plan. Ah oui. C'est que quelque part on va l'appeler parolier hein. Parolier par rapport à Bakri. En quelque sorte oui. Ah oui. Parce que créateur, c'est ça que tu dis aux seigneurs de tous les animateurs. Ouais, na créer ba plan. Ah oui. Ne pèse qu'à été belé. Belé. Allez tangela yebese. Mama bese. Allez tangela yebese. Mama bese. Allez ma tete de la bese na ba ko bese. Senga ba ko bese yo. Sengi rena abire nanga. Ba ko bese yo. Soko yibisala namba. Kimagabang. Allez jojo daria. T'es original de yo ba musicien. Allez do kema udia. Allez wa nalela. La bombi. Yo. T'es est-ce que par rapport à wana la héritier Watanabe. Allez wa nalela héritier nango yo. Nalela papa héritier na. Emangu Zalana. Par rapport à Niance, par rapport déjà Niance, Yoko Tozate, mais au confirmant, Oza Koko di Koko ya Niance. C'est bien, on m'appelle dans ça là. Donc, Ozo qui est vraiment dans l'alignement, vraiment donc, Morgan communiqué, bisous qu'un numéro na téléphone pour Ezoko Tara Lelo, Lydia Kapajika, donc femme riche, donc Azolanda Bisso, Lydia Kapajika, donc depuis quelque part que je salue, et ensemble, Lena Usier, donc c'est bon quoi. Lydia Kapajika, petit Fabrice Ntega, le boss américain. Bourgagneyo. Namon le boss intelligent. Kaska Serega. Motambanga solo zo kabambonga zo tala tazo qui pète na ba locataire. Wana moni sur Eric Mandala namon tête ndai mabogobam. Plus 243 89 55 68 819. Plus 243 89 55 68 819. Elanda libele mu pepe ya sekalanda kapasu wayata. Kondi. Atanya masuwaye bulu kwangu. Masuwaye lizi. Ta na pa ta. Merci à trop donc Toza toujours dans l'interview na bisom kwa lelo donc to clôturer ndena bango mibale porte-parole à Claudia Bakissa oyo boyebi donc moto yembeli Karine Mokonzi la baronne Mbote donc poto ke mbango yo to silisana yo bonjour et bon dimanche. Bonjour ya ngai bon dimanche na ba internet tout ba otala biso na parler ça c'est bien le Rochelle Massamba yo porte-parole ça qui se sent vraiment na leka mungo mona mutu batalisa marami na ko lubaka na ko banda ba Mbote na son excellence Claudia Bakissa la perle black mokitanya mamambi ya mama
Chala 7 fois millionnaire mwana botama na bourgeoisie bandali maman na et yé aliandi kana dikédité en bref ezaka ke Caperguen ezoya le 1er mars awa tozo lancer piste ya single na biso et maman zo pesa penda donc makamuna kata mboka le 8 mars toza na marché de la liberté nan ba beta marché de la liberté te biso de vierge marché de la liberté et ba auto boza na posta ko benga na plus ya Willy Moucheni Costa couleur 89 55 26 962 et quant à moi pour finir na pesika Chadou Kuba, Lipasa Bambongo, Pito Lukaya, Maman Carola Dito Nassonance, Docteur Soule Bengo, Guillaume le Bourgeois, Guillaume Boutique Extra, Agence immobilière Kinoani Business, Champion Zapata, Chinois, hérité Champion Wata, et Pona Sili Sanabiso, Tunze Monara Yasuga Nasali, Mibale, Nzambena Claudia Poninani, Claudia, merci. Merci beaucoup, donc artiste, bonjour et bon dimanche. Bon dimanche, na pesi bon dimanche, na Marabambe, à la gare centrale, et pas Zapata. Maître héritier Wata Mutakanga gare centrale. Ça n'a rien à voir disque yango anezoya na beti babilo. Ouais, te faut solo na ba fan puis à Karine Mokonzi ba soutenir. Bato balinga Karine Mokonzi na pesi non mbote pas venanga Gogan héritier Wata. Voilà, moto souverain de la patria. Venanga imoto pamba bin Adam. Pararariro riro era omimo kiendobo mimo londobo confiance oyombisi apesa na ndobo ayeba kite un jour akosuka na kikalungu poalela chololo sadi mingi anana ai Junior Kabananga okosha motema shimena diore merci alidia kapajika mwana mobali oyo ezosenga maba soutien babi bandela yango pesa pararariro riro era omimo kiendobo mimo londobo confiance oyombisi apesa na ndobo ayeba kite un jour akosuka na kikalungu poalela chololo sadi nasengika merci na bato tout bo soutenir bazo benga bo continuer ko benga bo continuer ko lande émission Karine Mokonzi botala ngai yo nazaki na ngai solo la male mena ba fan moni bata mutema malamu lokola ba ya Gisèle Zinda ba ya ni Dembo balinga kapajika ba mama Silivika Beya bosani Safioleko Safioleko ah souci ai mama Daleli de Safioleko na yo musala boyibsenga na continuer yango oyo ya lobby nzambe donc copie yango yo bo soutenir ngai bato tout basungaki nga Mbuta Matadi na Paris Fiston Matadi na Paris na pesi Guilain Kidumu Bambote Belé numéro na nga contact eza 081 te faut bandara bien plus 243 parce que le chef est le patron ya Willy Moucheni plus 243 81 66 93 482 Sadi bato balinga ngai number yango wana ba bon dimanche na nga na pesi na chérie na nga Blandine Keke na pesi na Yabens Auto Roger puis na Bosanité puis Roger ba collection mon entier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo température et na mo pepa sika ya tobina Congo température et na mo pepa